Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengnep Sarabinokake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Le long Ndengnep Sarabino Tozali Nakati à London. Donc pour tout la Kisabino que Bisso Tozali, journaliste Oyo Penza ya Fachi. Donc Bisso Zaba journaliste collabo ya Félix Antoine Tshisekedi. Donc Tozali à Londres. Donc team continue Bisso à Kokende parce que tout lingisu soba journaliste Oteba ya neti infiltré bazate donc biso toza ko laksake tozali na sima ya président na biso pe toko chaye maboko tina suka donc tozali awa lelo tozali ko laksabino et sika président de la République na biso akoyamba lelo toza samedi dimanche lobi akoyamba bana tu ya mboka communauté oyo kozala awa donc bakoya awa nesika oyo tozali bakoya dimanche awa pour présent ya biso bozomo nesika en place ezali donc vraiment donc sécurité ezali déjà awa ya ba anglais baye déjà bombani et puis na ndenge na biso moko donc maître Wera Mukuna bazali awa donc bino na ebite bino bomona maître Wera Mukuna bomona keka na télévision bomona ye na misu boye donc na ebite donc yeka mbata pamba na kaliso sauter dans 2 mètres ko sakanate donc ezali ku jeter donc biso tozali na bino awa toko vanda na bino awa toko sala masolo nyoso tout ndenge toyaki awa donc vraiment tozali ko lakisa bino donc ekoleka awa ndenge bozali komona sima na ba image tokoya ko sala masolo ngo ekozala awa donc masolo ezali koleka bien na kotikela bino boka wera boka maître Wera Mukuna et sabino na côté ya sécurité ndenge koleka donc tozali na biso awa et koleka pe awa donc problème ezalité donc vraiment biso tozali awa to yebisa bino tokoya pe tozali awa makambo ezalité donc et koleka très bien. Alors merci grand prêtre César Ngadi ndenge ozunga suna etando ike pona kopesa na sur batunyo soto public ba comprendre to ba moni et sika tozali. Alors, na simananga awa, bozomona déjà Excel. Et sika masolo et kozala lobby. Donc, merci Nabino Baïbozo Kolanda. Alors, lobby déjà à partir, porte au fond, déjà à partir à 14h, déjà porte aux ala et fungwami, batunyo soto bengi bino, boya et belé. Donc, les jours J, Ezali, lobby Excel. Ah, moi déjà, César Ngadi déjà, grand prêtre, baza déjà na terrain. Yemoko a peseli a peu bomonier. Alors, na lobby, et loko ezalité, oh, nyon so bazali ko bangate, oh, nyon so bazali ko mona ke kimia ezalité, kimia ezali. Bato nyon so to peuple congolais, to bengi bino, boya ebele massivement, boya koyoka message, ya yeme number 1. Donc, il y a la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à Kozalawa, bien na Excel, il y a London. Binomo bozomo nangoana, en tout cas, Nyon se Kozala Kitoko, Ekoleka bien, Banamboka, Boya Ebele, Tozali na papa bo moko, maman bo moko, Ekolo bo moko. Je vous remercie. Donc ndenge na esek bino boyoki bino moko maître Wera Mukuna donc ma solo ezali déjà awa donc ma solo ezali dimanche awa donc de tozali awa équipe ya Belgique ba journaliste c'est pas Belgique représenté par maître Dona bazali awa parce que biso tozali ba journaliste collabo ya Félix Antoine Tshisekedi ezali jeté donc tolakisi bino ekoleka awa dimanche donc bateau bazali ya kobanga bo bangate boye bo moni boyoki bino moko oyo maître Wera Mukuna alobi donc ezali jeté ezali ya kosakanate donc tozali awa tolakisi bino déjà place koleka donc président na biso Fachi Beton akozala awa donc tout va se passer bien. Donc, comme la souka, l'émission je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, merci. Na fidélité, na bino bomoni, biso tozali wana, pour na bino tolandaka, présent na biso partout, et sika azali. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs depuis Londres. Il y a le Lochouami, assisté de Doudou Swami, Doudoulé. Donc, c'est la fin. Nous allons nous retrouver, donc, lobby dimanche pour Nama solo oyo ya présent na biso akoyamba banamboka. Donc restez connectés sur 5 minutes avec César Ngadi par le biais du site Cluboa Original Ndengna Sarabino Kab. Kanambe toko manquete il faut ma solo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. Cluboa Original.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na banda kunabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal na Longwa na ya poto, Moussala Moussona Salakate, Naza Kaka, na Bopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso, ezali pompe, et la muscle, et la canette de coffre, mon thème à mon thème sur la canette de coffre. Si koyo, mon thème à musala na modanini, ko poussa, ko tindi kamakila propre, na bamisisa minene, la barre. Diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment eza brutal sikoyo V etali makambo ya vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine oyo eza na cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais sikoyo ba classifier en mode 2 eza mibale. Et AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue comme mon conseil. Quand on dit maman na bana ko lobana ngai na kitetela. Papa Dembaki de kama nyamase la dièse. Na bakisi na pondu. Kozala nzoto malamu eleki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci.